Un grand merci à vous tous qui est là en ce moment, en train de nous suivre partout dans le monde entier à travers cette très belle émission To Fongola Masolo qui est présentée par votre humble serviteur Vinimbuya, l'inspiré de Diende Karanaïb Sarbino, appelle-moi Mystère Torkos Petit Mekostondetskar dans film à Kuntakite. Donc là, je dis aussi un grand merci à la personne qui est derrière la caméra. Lui, il s'appelle le Verdict Yoka mise au point, c'est-à-dire caméraman, pourquoi pas de dire encore un grand merci à un bon papa, l'homme qu'il faut à la place qu'il faut. Lui, il s'appelle Papa Jean Thibaut Tubois. Merci pour nous avoir donné un nouveau numéro ici dans cette chaîne Eco RDC. Comme je vous avais dit que Vinimbuya, il est là, toujours en train de faire son boulot. Moi, je fais rien que mon boulot. Donc, on est là dans la commune de Selembao, précisément dans le quartier Cité Verte. Donc, avant de commencer cette émission, je dis un grand merci à mon manager. Donc, elle s'appelle Sandra Mouilou de Jésus, la maman de Chris Sandra, hein, ainsi que Neptali, pourquoi pas, il y a Johanna, Manuela. Donc, je vous dis gros bisous. Donc, voilà. Derrière Nepsaki Verdi Kiyoka, qui est à la commune de Selembao, précisément dans le quartier Cité Verte. Tu veux que Koutana Bana Oto Bengaka. Fazer en français, les enfants de la rue. Et pourquoi le lot s'appelle Kokutana Fazer? Parce que Mututu a ébiqué, les enfants sont les avenirs de demain. C'est-à-dire, Banande Baza avenir Yalobi. C'est-à-dire, Banande Baza bonheur Yaba parents. C'est-à-dire, Banande Baza li pambole ou tarepa yanzambe. Et en gros, et ça là qui vraiment Vinimbuya passe avec son père Jean Thibaut Tubois. Ndé tout le bagi bongo que tout quitte sur le terrain. Le lot ozana fazer ya commune ya Selembao précisément dans Cité Verte. Lobiguna tozana fazer ya commune. Mususu lobiguna tozana fazer ya commune. Ce poto meka kosolo na bango. Toyeba et lo koni ne sala ke bana o babima na balabala ba cause ezanini. Po belé to ebige na ba famille au monde papa kufa, maman kufa. Tom susu papa kufi, maman bali mobali mususu mobali abengani mwana tom susu maman kufi, papa bali mwasi mususu abengani mwana kindoki et puis ba église ba pasteur. Pasteur nde bazobo marathon mususu ba makambo bazobi misaka bana kindoki. Or maladie kindoki za maladie. Tant que pasteur au monde moi dans la kindoki mais bo sambelede bo sali ba délivrance tout kindoki vide mais yo au monde kindoki papa au bengi papa bengi maman qui donc moi na o te azo kangela o libala moi na azo kangela libota moi na oyo yango zo sala cause oyo bana bazobi marka na balabala. En tout cas ça fait mal. On est là avec Verdict Yoka mais aussi porter ça fait mal. Ça fait mal. La big émission papa ba maman ils a pas si mais s'il faut quand même t'apporter quelque chose parce que même la Bible elle nous dit que c'est que l'homme s'aimait il le moissonnera. C'est-à-dire oyo mutazo buka ya o azolona yango ndako buka. C'est-à-dire tolona polo bito buka. Ndeka to émission surtout que la main qui donne c'est la main qui reçoit. Topé ça, tant aux OP c'est repé ça mais la biso. Sans plus tarder faire des Kiyoka, te repousse en abongo, to mega rotambola, quand tu es qui, cher internaute, non surtout bah la biso qui est à Tozalina, commune à Selembao précisément dans le quartier Cité Verte, to yeko mon abongo, bana auto bengaka, les enfants de la rue. Nabi na minute au bozali vraiment ébélé à Rolanda biso na Eco RDC et tous s'abonner massivement comme je vous demande. Donc voilà, c'est pas si facile de faire ce genre de choses, mais comme mes amis ça na biso. On est venu là, sur la bala oyo, to meka koye bana moko na moko pourquoi abima na balabala et lo konini et ça là que banango babima na balabala parce que ça fait mal. Moi je demanderai ou je demande à la gouvernement en place surtout dans président nabiso Fati Béton, balobi Fati Béton, faut que tu aies mesure nyo surtout. Il faut qu'on mette la mesure surtout en place pour nous ressoumara bana oyoboy les enfants de la rue car toyebi ki bana bazali pamboli nabi ke bozomona émission nezoleka na jaranga mona zeli lelo je suis en culotte en babouche je suis comme ça pour que to me camper ko kabola quelque chose na banango ça se passe toujours comme ça donc voilà ne bozomona ba ndeko na biso to bana biso baza awa to me ko sona bonga fona vanda na fona vanda ça dit tout mes corps sur la bango parce que c'est pas aussi facile tout le monde rara yaka yaka fanda d'accord voilà fidèle internaute de Nabisa Gibino nabi to fongola Masolo. Merci à vous Verdict Yoka, merci à Papa Jean Thibaut Tubois, merci à toute l'équipe technique qui a Eco RDC Mobimba, Oyobondimiko et Debiso pour que l'auto en a commune à Selembao précisément dans le quartier Cité Verte, Tomekaro Solana Bana Obabengaka, Bachege, autrement dit en français, les enfants de la rue. À droite, déjà je suis avec Inser, moi on a bisu à moi aussi.
tourner corso la naie et tu es banane comme bonaye. Bonjour ya boni. Bien. Batu bota la biso sikoyo. Est-ce que bakoy koy banane comme bonayo ezanani? Comme la princesse. Comme mon princesse wana comme kitoko princesse ka yo monde posa kitoko. Est-ce que miye bagoza kitoko? Maybe. Déjà ba yebisa. Ngana yebisa nanga koza kitoko lisumote. Ah, merci. Princesse, la minute bat bota la biso partout. Est-ce que bat bakoy koy ba princesse na balabala ndengo fandi boye ozo sala nini pozo lukanini? Naluka mutasunga. Oluka mutasunga yo. E bon pa bino bat bo sungo bazate do yo bino kana balabala po luka ba sunga princesse. Pa biso bakipa na banga etela kimana. Est-ce que papa na maman bazate toujours vivant? Pa biso kufa ma biso za Angola. Mama bino za Angola bongo bandeko ya ma. Eloko nini pene sala ke princesse yo obima na balabala. Papa zate to maman zate ou comment? Ma biso za ate pa biso na daya. Papa bino daya. Maman za psycho. Ma biso aza Angola. Aza Angola. Est-ce que maman kan santé kazara na mona mo tika na kin ana komba princesse? Est-ce que bo sola na maman? Bo na maman te. Est-ce que bande ko maman to bande ko papa bazate o bakoyi ko zo ba boko la paye princesse? Na pas bazala te. Bo yo na kino vivre ndeni ozara nani? Na fana na ya basi bandumba. Fana baya basi bandumba. C'est que baya on a pe balaksaka o kindumba pose lo ko vivre to ya ko lia to ndenge. Ba mo so ba kesa kindumba balesa ngamba letanga. Apenga mo na bimana yo tambola poko na kela la kuna. Siko na bato tu ba otala yo siko le princesse. Soki mutu moko lobi asunga yo to alongo na vie ya balabala ozara na posa pena osala nini to ba ko conseiller yo nini na vie. Yo moko na ndozara no loba tenga princesse na rosala boy na rosala boy est-ce que mutu ambia sela yo okolinga seloni. Alongo na balabala na. Alongo na balabala. Mais tout allait bien princesse moi c'est kitoko. Bon cicatrice sur elongiani. Bazo sana na ipen. Bazo sana ipen. Ipanani. Ipo ya mabona za olala. Donc na balabala bolali ya le baya baye bazokisi. Donc eloko teka bo pamba bazokisi. En tout cas fidèle internaute ça fait mal. Ça fait mal comme on a balé qui bana na biso baza ko vivre na vie moro ya bien té. Alors là non senga na batutu oyo bo bebisaka ba mbongo na bino pour rien. C'est le moment ya otaka ba mbongo likolo ya bana oyo. Ba ONG boza est belé. Ba ONG bobetaka batolo ba ONG mais voilà les enfants ils sont là. Les enfants ils là. Pourquoi pas te aider bango ba feti yango yo. Bana ba vivre pe lokola bana misusu. Ba zwa pe esengwana lokola bana misusu. Et bon princesse mutaza loboko na yo wana comment on est? Divine. Divine. Est-ce que kota la biso? Divine. Okota la biso. Bonjour Divine. Bonjour. Divine batbotalo siko partout dans le monde entier. Hein? Batbotala aussi koyo. Est-ce que batbakoy koyeba? Divine yo na balabala siko lukaranine. Elote. T'es bon na balabala au salaranine. Aux na famille, aux na ba parenté. Maman biso kufa. Maman abino kufa mais papa za vivant. Bon fan darna papa te ponani. Moi c'est la lingate. Moi c'est on a lingaka. Te bo bande kwa papa to bande kwa maman baza te po bazo bio que fan da pa na bango. Tobuna moi c'est la yango bango ba lingate. Siko depo banda monde libanda ou vanda libanda ça dit combien des années libanda déjà? Les diabona ni moko. Les diabona ni moko c'est-à-dire ça dit déjà une année. So ba difficulté ni yokutana nango de ba problème ni yokutana nango tango yola la libanda. Est-ce que ça sera facile de la libanda pour la muki bibi na tongo au liara ndenge nini de ba difficulté ni yokutana nango? Parce que balanda biso na butu. Et tomba pa fazer monsieur pia mibali pe bo moni pe na butu la lipe bo pa menacer pe boye aluka pa violer yo et tomba nango pe. Ka biso balanda biso sola mbata. Mbata siko loko la batu nyonso ba mama mitema malamba otala bino siko po boza bana bango boza na posa bolongo pe libanda ba fête pe yango yo siko soki ndeti mutu moko lobité vininga lina sepeli nanga tomsu na zona nga divine na cadre nanga divine et loko nini pena ba koyi ko salela yo ya malonga o ko sala ke olongo pe na vie ya balabala do yo sepela no kovana balabala te parce ba roselo ni polongo la balabala mais loba kuna ba yo kayo loba ba otala yo. Aujourd'hui, c'est en classe. Yo souka na classe nini? 5e primaire. Souka na 5e primaire. Donc yo poson les arale lo bazong sa au classe. Donc so bazong so classe balaba lo tiki. Tiki. D'accord, merci. Donc voilà, ndé bo remarquer na memi mon en souka.
Ah, mon Antsuka. Mbote. Mbote. Loba makasi mbote. Mbote. Yo kombono nani? Alpha. Alpha. Bo Alpha na balabala lukani. Lote. Elote. Yo pour blala no libanda. Ponani. Ngamuka. Yo mo kaka. Mama zana e papa zana me yo mo sepelo la libanda. Papa Kima. Papa Kima. E bongo mama. Mama. Botka kana mama. Sko mama vanda wapi? Senga. Mama sengaka. Do yango yo pe o tambano na balabala. Siko Alpha, ezana mama moko tala o sikoyo. Maman moko tala yo sikoyo. Donc bon comprendre biso, on est en direct parce que tu vas nanzela, bon comprendre et papa moko na maman moko botalo siko Alpha. Ce qu'il faut basser là-haut et l'eau comme moko ba ko là on est senga basser l'oni. Vélo. Basombelo vélo. Lorsque basombelo vélo, tiki na omba mo balabala. Na classe. Na classe. Los appels na sociaux alors baninga misus bafandi kuna. Ah d'accord. Alpha zan pour ça, basombele vélo, azonga na classe pour comprendre parce que zani mona muke, ça fait quand même mal tant yozola na bandaku, ozolia bien. La Bible nous dit que ndeko yo mutoza na moi 1 2 yeba ko kabola na basusu oyo bazangi. Ndenge mo pezo biso c'est que l'homme s'aimait, il le moissonnera. C'est-à-dire ozolo na yango ko buka. Alors tolo na boye polo bin zambe asela biso grâce to ba ko buka ya malamu. Voilà, et RDC tozawana biso kolona na biso yango yo to sala musala ndenge singeli. Yom to zomi na États-Unis d'Amérique sikoyo. Yom to zomi na Canada. Yom to zomi na Belgique. Yom to zomi na Suisse. Yom to zomi na Allemagne. Au vandi na France. Aux en Danemark. Aux en Londres, Angleterre, partout où yo zomi au kota l'émission oyo soki o mutema na yo et tuti sami pona rosunga bana oyo kubuka na te to kokanga mutema te fungola motema na pona koyeba kosunga bana oyo. Donc voilà, on tozo solo la yaka tozo solo la toujours na bana biso baleki na biso. Bonjour. Bonjour. Yo kombono nani? Comment Plamedi? Kombono Plamedi. Plamedi. Mais quand peut koyebisa ba bande kono surtout ba otala biso siko Plamedi na balabala ozolukani. Na balabala ma ngamura ba yaka ba relata vika ni zalaka. Père Daya. Kutika na mère. Mère kini pe libala na ye. Ngai ngana kipa ko na biso na masanga mbila. Baleki na ba kina ni pa ko na biso na kota ipeni boy. Ngaso ba changa ba famille ya papa fa papa ba difficulté otanga manini balingo futu chikite mami bele ra. Yo zana na âge ni Plamedi. Nga na mona 2000 ans. On a 2000 ans. 2000 ans plus 2019, ça fait 18 ans. Donc, aux ans 18 ans. Oui. Au Souka na classe ni. Nga, lorsqu'on a deuxième secondaire. Lorsqu'on a deuxième secondaire. Si ko Plamedi, ndenge yo vanda libanda bo la libanda, ba difficulté ni yokutana nango. Ba difficulté na kutana la liga moi ba ve ba ya ba kanyo ba mbongo, so ezatu moi ba bongo beta bino. Na basoda pe o la te ba ba fimbu bambango wa butu mu ga vie bana ka ni zalaka. Siko izana papa moko talo siko papa Jean Tubois. Na mère moko talo siko yo maman Sandra Mouilo de Jésus. Sokinet bazana posa ba aider o sepela pe bo sepela pe ndenge bana misus ba sepela ba longo la bino na vie ya balabala. Yo lo ni ko singa na bango ba sela o siko. Ngai lo na singa akola kata gazi na posa na continuer classe na ngai. Na mata jisuka sope classe moni simba te. Na zabina posa na msala maboko. Msala zebele chauffeur. Nyo suka wetanga msala maboko. Na préférer na sala on take mobile. Ah, merci Plamedi. Voilà, verdict yoka, to sola toujours na ba petit na biso, ba na biso baza awa. Bonjour. Bonjour. Oza bien? Oza bien. Comment on a nitala ko? Olivier. Et bon Olivier, yebsa biso na ndeto fandi na balabala, tona ndako to Olivier za salité, couper za bien te na balabala, olukaka nini na balabala? Elote. Donc yo vanda pa na bino to c'est pela noko vanda na balabala Olivier. Biso papa zate, papa tika na mboka. Papa tika na mboka. Et bon mama. Mama zali. Mama zali avanda wapi? Fana na ipeni. Bon vanda na mama te ponani. Mbai na elinga ngata lwanga na ndoki.
Mobali maman na bino lingaka yo te alobaka yo zandoki. Bo bakenda na bino na église te? Te. Bakenda na église te? Voilà ce que j'avais dit au début pour nos pasteur. Ba pasteur bozoya toujours pour ça la division. Bo kabola kaka ba famille. C'est pas bien étant qu'un pasteur, ce que mon que moi dans un kindoki. Mais ça la prière. Mais yo roya te pour bisara papa to maman bengana mona o yazana kindoki, ça pas de la sens. Entre ta bino moko bozo ke ndanga ko simba ba kisi pas banganga to yebi. Ça pas de la sens, c'est pas bien pour moi. Yo sepela mona na yo la na balabala, mbule betela raye, ali na passe. Atambola rabo to la tarabo. C'est pas bien, mais pourquoi yo roya na famille abato pour cha séparation? Le pasteur. C'est pas bien. Et bon siko obi kombo nani? Olivier. Olivier. Et bon siko lelo sur une biba bazoyo pour qu'une église moro basalo ba prière le rôle mobile ya maman lo ba gozandoki. O sepela non? Est-ce que c'est vrai que yo zandoki? Te. Yo zandoki te. Donc zaka ke pas lingane yo te. Siko ba rosa eloni nikas. Soneti bali basunga yo Olivier. Basa eloni ba mona ba prière, bien ba luke le place moko fanda, bien bazung so classe ba rosa eloni nini. Bazon sa ta classe. Bazon so ta classe. Depuis bandi vu ali banda bo sali combien des années de bambula combien sali déjà? Encore. Ça fait mal, hein. Pour comprendre fidèle internet, ça fait mal. Et ils ont ça la peine à passer. Ils ont ça la peine à passer. Voilà comme les enfants sont en train de souffrir dans la rue. Le président Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Je sais que tu es un homme de droit. Babi état de droit ici côté Nambo Kanabiso. Ozali papa, ozali na mutema ya mawa. Et là, je lance aussi un petit message chez notre maman sociale. Elle s'appelle Maman Olivier Lembe Kabila. Maman yo sungaraba ne belé, sungaraba te belé. Yoza maman ya bana bitike. Voilà, on est là avec les enfants. Mimonisa, Milakisa, apporter quelque chose na yo et pas ya bana na biso to bengaraba enfant de la rue. Car tu sais que les enfants de Baza va venir ya lobi na biso. Car tu sais que bana nde batu bazali pas molé ou pas nzambe. Mais voilà ndenge ba famille botiki bana. Donc voilà, c'est pas bien. C'est pas bien. Yaya Mbote. Mbote. Bandeko botalo partout dans le monde entier. Ba koye ba kombo na yo? Comme na Diezon. Diezon za ajnin. Na. Nana 15 ans. Aux ans 15 ans. Et bon, des zones à la cité verte au Lukan. Papa Koufa. Et puis quand mbala maman balingana bambandate. Mbala maman balingana bana bambandate. Donc mbala maman nem tabengana ebino. Aux ans balé qui na simano. Combien? Ni bali. Bango bavanda wapi? Pas maman. Bon ndeni bon bavanda pas maman yo babengana. Ongaza mukolo ya akuka 3 charge wana te. On charge ya maman na baleki no yazozo ya yo ko kangote. Ba papa mibali ya ba mama, ba papa mibali ya ba mama. Ba mama basi ya ba papa. Totika ba comportement c'est pas bien. C'est pas bien vraiment. Ndeko lobi kombo na nisusu? Diezon. Diezon. Ah, je me souviens Diezon. Nazano déjà une fois. Ah, Diezon. Si on ne bat pas la biso siko yo boye. Yo ko senga na bato na basela yo ni Diezon. Basuna ngai. Bal kuna place à vendre. Vous en place à vendre daté. Ola na libanda. Yeah. Ça fait mal. Ça fait mal. Yaka. Bon excellent jeune Fiona. Ah, bon excellent jeune Fiona. Ah, Yaka. Poussana boye. Poussana. Ça va? Ça va bien. T'as la caméra? Yo kombo na onani? Maïs. Maïs, yo za âge ni? Là, on a 13 ans. On a 13 ans. On a 15 ans? Bon, Maïs, au ça on a 15 ans. Tant qu'il y a la 15 ans, ça pour 15 ans. Maïs, on a 15 ans? Ok, on a princesse Mtalobi. Maïs, il y a 13 ans. Donc, comprendre, c'est l'ambiance où ils ont déroulé. Ah, on a 4 émissions à Bisso. Maïs, et bon, on a balabal au sali combien des années déjà? Combien de mboula? Nga umela. Umela? C'est quoi yo bimana libanda pon? Yeb sabsono mal libanda pon. Nga bimanga moko. Yo moko? Do sale lo teka yo moko biminora yo moko. Ma biso linga ngati. Mama boti yo. Na ebeska kenda tika mwa muke. Bo bande ko mama bazarate?
Maybe bangote. Ko bande kwa papa. Bande kwa papa nena yebi ba. Kenda pa na bango to ko ke vano kuna te. Ngama na buya bafinga nga fazer. Bafinga ko fazer. Yango bima na o na balabala rabo. Siko ba difficulté ni yokutana nango ba pasi ni yokutana nango tangola la libanda. Aboto ya biso mbongo ndezi ba kotinga nyongwa 1000 francs. Ba kotinga nyongwa 1000 francs. Et pas nani. Ba vie mo baza makwe baluka. Vemo za makwe baluka za rap. Azana terrain. Ana terrain. Donc il usadi lo teka ba kotinga nyongwa 1000 francs. Abenga kangai mutu ka mo ba santé ya otete abiso ba pota. Siko na akende ba mo abenga na CV na ya na welisa po na pass. Mama isinga yosu na kanya so na jona tumbo moto. Siko aluka ngai amona ngati siko loba zwakinga abetinga bambata abio avana tiko pesa ka mifa. Siko ndebo za rana so bo belikas bo sala ndeni pona zo traitement. Mutu wa santé yake ya mardi. Sans traîner wana. Éprouvé. Hier à mercredi. Et puis si traitement Non. Et ça là combien de mois pour y aller sous? C'est possible notre traitement. Et là-bas jour. Là-bas jour. Ah, chaque mercredi mutuke yaka. To sola na ya o ya bonjour. Bonjour. Boyo kombo dan. Vicky. Vicky oza âge ni? 10 ans. 10 ans. Bo Vicky na balabala lolukani. Nazake po na bisiko na bisiko za kulisa na ndako basoso. Ah non na lisona ndako basoso. Pona problème. Koko ya aboti mama na bino to papa na bino. Koko aboti papa bisoda ya kufa. Hasiko za koko mbokoli. Koko mbokoli. Do ya ndola lisona ndako basoso. Batu misusu baola na ndako me yo na ndako basoso. Osala yeni. Nasana elote. Ka pamba boy. Ah, vraiment ça fait mal, ça dérange. Ça fait mal. Et pour depuis obima libanda bo, ça di bambula boni. Ba mikolo boni ça di umeli. Ozara na poso continuer vendre libanda. Ozara poso vendre ndaku. Et bo soki mutu asepeli azwa yo kasi. Et o sepela na yo bazon so na ndaku bazon so classe. Ah, yebisa sko maman na otala yo na kombone ma Sandra. Papa na kombone papa Jean Thibault. Yebisa ye maman. Posa na ngeza boy. Ozina posa ba seloni yebisa ye nan. Nazo en classe. Nazo en classe. Nazo en classe. D'accord, merci. Et voilà. Et bon, Alpha, vous avez âge 4 ans. Vous avez 4 ans. Oh, verdict yoga. Ah, vous avez 4 ans. Oh. 4 ans qui est de 5 ans. Oh, 4 ans. On a 4 ans déjà na balabala, ça fait mal, hein? Ça dérange. Voilà. Tu vois, mes côtés, les options sont ensemble. Eh, tous on est là, nous. Il va y plan midi, hein? Plan midi. Non, on a le droit là. Yo za moi mukolo, ozamwa mukolo na bangonio surtout. Siko yo. So je rappelle moi t'as encadré bango. Donc yo mtoza le roi leader na bango. Bola la rap. Là la na ba bar kaka. Muli bosa pinila na ba bar ni zana ba twatera mitrai mwana butu tandem ka tulega biso tu. So muli ba to kimka na ba bar ni zala kaka. Tukoka mga mutu la liga bunga tongo itania. Yo mini veki banani zala. On a tongo déjà boyende bola mo na tongo est-ce que déjà bolié? Non, tu lis ti bana tongo tu vendre tu tambula. Waouh, mtamamona kabisa ma 200, ma 100 francs ka bu. 200. Ono sa mona na ngo. Siko pona sokola bo futa mbongo. Balu gabiso o to senga o azabe mtama wa kabeli biso to kitima itoke sokola. Wana na wenze ti kimwenza ga. Après bo sukoli bozongi na bino. To zongi na biso to ye to senga so to lukimbonga poko. Donc soki neti bo sukoli kuna te bona place mso sokola te. Ah nzambe na ngai c'est bon. Maya mudindo kuno mwabe msopa mela lekana ke. Donc bolie pété banda tongo de boza. Tole lo to boto kokosa. Non tole lo to tambula to yenga oya mona kabeso to partager ndam oya veli banda so zindam kabana baninga. Bon so neti batu bana posa ko ya kotala bino batikela bino quelque chose ba mona bino ndeni. Ba mona sko na terrorisme la terre Saint-Chirita. Bo pona bato banet na poto libanda ba yebi na ba terrain te ba sa ndeni. Ah. Ba otuna rara. Ba otuna rara. Te jour o bakoya ba ye biso moto ba te eskato ba okitela biso to zeli bangwana. Bo menacer bango te bato babanga ma po ba fazer baza ba vrai miyibi.
Bamde wa uta uti kimonti sona ba même moral. Même moral. Le kutu bazala a. Fazer mo o chamu tuba kata. Biso to s'importa loa mona mavana na ndaku mais ulala libanda. Mduza ko lega bule to ba fazer te mais ulala na libanda. Si ko tozo ngena princesse na divine. Ndi ya mapu bovanda pe moni mo jeune fille Paul le kanae a le kanepe na nzela a uti pana bango wala tete mo pantalon mo kitoko mo nini isa le ronde nini. Ça n'a pas si ça zo aka pale mais makuinde zate. Yo pe biolamba. Ne bolamba. Ah divine tika biso princesse tika biso ko biolamba pena solo pe biolamba. Ne bolamba. Hein? Ah. So ba pesio pena damas bo princesse lamba olamba. Na lamba kuto lembola sana. Non non lembola sana. Siko bilo ni amalonga pena yo bolamba spécialité na yo ezaka nini? Yo bolamba ni. Ne bolamba loso madesu fumbwa patate douce na misili na wangila. Ose koloni. Biso to ba Congo. Congo. Et bon divine. Yo pe obi pe olamba. Deti bilo on. Yo nyos. Mais deti ka divine omta soni hein. Bo libando vanda nden. Hein? Libando vanda nden. Ka bon on sait que vanda libanda po vanda bo mela kwiti fort ba singa ba fazer ba mela kwiti fort. Ya princesse bo mela ngoma kasi hein. Oh mais ay pen. Ba fazer a cité ba mela na ba diamba. Wala ba sera na biso mikolo na ba vient na biso. Biso to mela biloko wana te. Moi bakangi biso na makasi yo yaka. So kimba koche no adimi so keba meso diamba. Ndesi po nga so kainga na kinana nga to kaninga ndima ko kananga. So kainga pesa na kimna la police ba kote nga. La police peut côté la pe bino. Ba wa lota nde biso ba mbata mso ba lukela biso. Wayo botoli mbongo obokende babeto fimbo. Ba botolo mbongo po ni ka pamba boy. Ka pamba biso ba basi banyokola biso ne makasi. Ola no ka boy mo soda mo ka so yaka na demi. So bona ndesi mukwana lala na ngambule beta. Soda mo ba ya benga bisinga yaka na biso na osani. O yaka na bombele ni o demi. Na biso na na antene kimna la police ko mokana wana. Ka bando bengo po sani. Ake sibanga. Ah. Soda. Da anteni azana teni. Azobenga yo na âge na yo. Pour akende ko sa na yo acte rapport sexuel. Na mundu ki pela mbeli abang sa hasko pona banga pona ke. Voilà, ça fait mal hein. Ça fait mal. Et ba condition surtout ya mboka na biso bo se mettre mais na ba soda oyo bazo ki saka mboka na biso soni. La police est là pour ko battre la population na biloko na ye. Et mais la police est ko zala wana te pona ko tsaka miso na bango likola bana mikebo pona ko sala ba bêtise. Voilà, c'est pas bien. C'est pas bien. Donc verdict net soto ko côté les mamans mouké to meka ko oui to télé maman mouké to meka télé maman mouké pour que to meka ko tambola pena ba master na biso hein ba na biso o toye ko tala wa yem ta sunga bino ya sunga bino akata kyosuki. Donc siko tango akata kyosuki pesa kembon te elote. Elote. Yo ne bozandeni. Akatanga ka ofele. Ka ofele. Ah d'accord. Voilà, tout mes contents pour la verdict yoka. On est là avec nos enfants. Ndé bozo remarqué, c'est grâce à notre papa Jean Chibois. Bozo mona ba petit na biso, baba na biso. Voilà, ça fait quand même mal. Surtout neti mwana oyo, alpha oyo, mwana oyo. Et là il a 4 princesse, au bien dans âge nini? Il a 4 ans. Il a 4 ans. Mais Azavla a déjà libanga na ser na biso oyo. Comment nani Vicky. Elle a 10 ans, mais quand on a bango bande ko la lisaye na ndako ya basoso. Est-ce que c'est normal? Est-ce que c'est normal? Oyo lingi basala yote ko sala ngope muninga te. Mais pourquoi ko zo mona bato ya mukebo ko la lisaye na ndako ya basoso? C'est pas normal. Les a bien té. Donc voilà. Merci na tata Nzambe. Opesa biso pema, opesa biso makasi ya oyo kutana bande ko na biso ba na biso.
les lots ont passé journée ensemble à travers cette émission Tofungola Masolo Vinimbu avec Verdict qui a mis au point Tozawana Torole qui s'appelle journée ensemble na bango Tozawa to yokota la bango Tozo betama solo après awa to kendeko liana bango ensemble parce que Tozana posa bango ba sepela pe ndenge bana misusu bazo sepela Tozana posa ba se sentir à l'aise ba sentir peke baza bana ba sentir peke zana batu oyo bachaka misu na bango likolo na bango. Voilà Vinimbu ya là avec l'équipe de Tofungola Masolo toye to fêter le lona bana na moi moke zali tozo mega rolia tozo meka pe go mela s'il faut go mela. Voilà pour et ça là biso moi kitoko siko princesse est-ce que tu trouves que fan d'appeler quelque part to meka pe go lia to mela ta moi j'ai possible na cadre ya bonne année hein na cadre ya bonne année ça non possible princesse tout le monde est longué apparemment bon on Sonia hein bon on Sonia nzani la kolobate bon nzalo kolobate kayo na lobité ndetska to ke na mso lia boye eza ouais ya nango mabete za normal ba cadre ba fête kaka hein to elia gas merci voilà on comprend que Banoko bana bangonde mo encourager que par rapport à Bassi oui bana ba courage bana mibali baba encourager par rapport à bana Bassi Plamedi hein ce qu'on est tolongwa awa to ke kolia yoko ikoloba na ni lobani yoko ikoloba pona Verdict qui yoka mise au point na sima caméra na Vinimbu ya ndeto yoko tala bino sur le terrain na kata cité verte yoko lobani ni pona tout bota la biso non senga kana ba konza biso mboka bako kofuna ba société na mboka po ba para pe baza na possibilité de beaucoup la biso so musala ezate para mona pas beaucoup la mwana amuna na mbongo te bona boy classe yo mono ke na classe mo me ba futela raoti siko itilo ke classe ngo mama va na parler mama va na parler tala no batol betima tout nao kanezala. Voilà, merci fidèle internaute. Donc voilà, merci à vous tous qui est là en train de nous suivre et partout dans le monde entier là où vous êtes. Je dis un grand merci à celui qu'on appelle, Yves Mosengo, papa na Britannie, le Belge. Donc voilà, comme je vous avais promis, aujourd'hui je serai ici dans la commune de Selembao, précisément à Cité Verte, là où je suis venu voir les enfants de la rue. Et pourquoi tu es comme on a bafazer to bashege parce que baza bana loro la bana nyo surtout biso c'est pela il l'autre qui est sur le terrain to meka ko fêter na bango ensemble dans le cadre de la fête pour que va se sentir peu à l'aise. Donc quant à moi je vous dis merci et on se retrouve après cette tranche de rubrique. Ah tozo gende rolia. Merci Verdict Yoka, on se retrouve. Merci.
Voilà, un grand merci à vous tous qui est là, concentrés, branchés en ces moments de nous suivre partout là où vous êtes à travers cette chaîne Eco RDC, Balobi Eco RDC Makambo, avec cette très belle émission Tofongola Masolo qui est présentée par votre humble serviteur Vini Mbouya, Ndega Bozomona. Et donc voilà, Naïb Sabino Gelilo, et ça y est le 12 décembre 2019, donc le 12-12-2019. Et quand je dis le 12-12-2019, je pense aussi directement à un ami qui s'appelle Freddy Betou. Hein, Freddy Betou Balobi, les deux a un an à eux, c'est-à-dire joyeux anniversaire à toi mon frère Freddy Betou, joyeux anniversaire, que les bandiers te soutenir. Je ne peux pas oublier, merci à vous, hein, merci à vous vraiment Verdi qui a mis au point. Balobi le 12-12, Nemakambu, joyeux anniversaire aussi à mon patron, ouais, il y a la patron pour les gars trop, il s'appelle Jojo Ngonda. Mon patron, ça dit Verdi qui aura un bidon. Batitika Dima, Bayebi Marambango, Rampan, on est basé au Saranate. Donc voilà, les Nepsek Binoge, Toyaki, Tozaki, bon, on a commis à Selemba, précisément dans la quartier Cité Verte, et Paï Owa, puis Toyaki, comme on a Bafazer, autrement dit les enfants de la rue en français. Et Tozaki na Bango, Peto Solagi na Bango, Toyaki na Bango, Liana Bango, comme des ND Zalara, na fête, Babou Nane, Tomelina Bango, Toliana Bango, Nenge Marambango, Zalase, Mamoto Sala, c'est nulle part ailleurs. C'est toujours à l'Eco-RDC. Donc, Eco-RDC, on n'a pas le choix. On est là avec les enfants de la rue. Bon, on a rendu l'émission aux les gars. Bisous, on a remis le bana balabala en kilote, babouche, tout ça, bana balabala. Donc, Eco-RDC, tout ça, c'est un vrai pic concret. Et Plamedi, impression à yo, donc, est-ce qu'on a eu par rapport à journal Lelo et Zanini? Est-ce qu'on a eu un journal Lelo? Meli, tu bae, tu dame. Nous sommes singles qui ont tout ça là, nous avons tout ça lilo. Nous sommes sali ngabaye. Et sali baye. Si ko, ce qui mutu mutu sali ngasala plus que obiso to sali, o senga na ye nini, o alinga sala mande biso to sali bo ya muke oyo. Mais mutalinga sala plus que ngo les 25 yango ba Noël, ba les premiers zali ba bonne année. Si ko ba ko zo binonde nini kasi. Kapes to za, kapes bo zo biso. So, nous sommes à l'ongos en pour ça, ça au biso de salité. Nous avons posé que ça va faire. Moi, bilamba. Moi, catch moi bien. Oui, c'est autrement dans la salle. C'est ça. Oui, princesse. Princesse, par divine, pardon, Tchaboui. Princesse Yaranan. Princesse n'a remarqué Yaranan, princesse. Princesse Yaranan. Princesse, Tovandi, place Tovanda qui n'a monio, t'as la novelas. Il y a une novelas swap, il y a mon aliban, il y a une novelas swap. Ngai. On n'entend pas biso. On n'entend pas bino parce que là on a remarqué tant au fin na balabala na batu tout. Yo comme tant d'autres novelas. Ba film ni yo yebi ba film yo talara. On yebi ba film ni. Ba film vraiment yebi mais ba série. Ba série bon ba série ni oyo yebi. La patronat, la force du cœur, la maison d'à côté, terre de passion. Zi magique. Indira. Maman n'a jamais. D'abord comprendre que aux arabes aux appels sur na poso zungi la pena ndako poso zungi l'hôtel bilo kone. So si mutu mama on a parlé na ye peno banda hôtel bilo kona princesse baba ba shege barami ba fazer ba mi bi mona le libanda a den esprit libanda o ibate. Na ibate abula bo wala mitali ngai mama ibate. Voilà. Toujours ces cas, toujours sur la mais ça fait quand même mal. Et ça là quand même pas si. Bon moni ndeko na biso mo na biso princesse place to fanda gazo tala pena ba novelas bo ki ba comme ba série tout ya ebit oh tout ya tala pour dire que a zappé na posa a lobiango déjà a lobiango pour dire que a zappé na posa a zonge la pena image wana ya mwana ndako azana posa tala ba film wana a zonge l'ambiance wana a sentir amour wana affection wana et ko sala bango kitoko pona bandeko tu bota la biso yom tozana poso sala plus que oyo biso to sali na émission de Doto Fongola Masolo olingi o se pelisa bango olingo sombela bango bilamba o soutenir bango ba se sentir peu à l'aise lokola banania surtout na kati ya société bazawana baza musika te bana Cité Verte précisément na première entrée na commune à Selembao ozo bango se polingo zo bango président est-ce que bon numéro mo te boye o bino bo pesa ba zo la bino numéro numéro téléphone exact numéro téléphone exact. Est-ce que Barozo Abino, à travers l'émission, au cas qu'on a dit l'émission, Barozo Abino? Barozo. Ah, d'accord. Tout le monde peut comprendre. Baza Bande Gonabiso.
Yom Tolingo Zabango, Tozalawana Tokita sur le terrain. Divine, Europé s'adresse à côté. Et comment, princesse, adresse à côté. Toza Wapina. Dans la cité verte. Précisément? Na quartier cité. Toza na commune à Selemba. Commune à Selemba. Quartier cité verte. Quartier cité verte. 12e mairie. Donc ce Moutaye, Karabo, mon alouka ba fazer ou la mon abino. Mon abisso. Ah, donc voilà, merci. Maïs ou bien Maïs? Maïs. Vous en avez Maïs, donc vous en avez quelque chose à dire? Oui. Comme quoi? Et l'on y a kolo basi qu'on a battu tout botala yo. Je crois que c'est un gars bilamba. Tu as mon tasson biso bilamba zati. C'est biso ka bilamba yolat. Bilamba yolat pour une bonne année, hein? Ah, d'accord. Divine. Divine. Les caboyes Divine. Osan est l'or mot kolo basi qu'on a battu tout botala. Mais Divine, apparemment Divine a le droit de danser. Divine obinara. Osa danser? Bah bien até. Bima na boy, bima boy. Bima ba mon non, bima na boy. Non, obinara. Bah comment va bien. Bah comment va bien obinara, moi obinara noté. La bina mais bah comment va bien até. Ah, c'est quoi sonne c'est pas bien le loba zoba que tika pas coffee bien pas ranson pas fabricat pas bien affilé on dit maintenant. Na quel mais ya ka soni. OK ne moyo ka soni. Soni nini? Ndi batu batala. Ndi batu batala. O ce qu'on dit batu batala aussi ko za pona ozana souci ya vina yo to yoge la soni. Chut. Hein? Yo souci ya vina yo to yoga soni. Non c'est vina. Ah, bo souci ya vina yo yoga soni pona. Bon, yebisa bat batala biso posa na yo sikoyo pona ba fête ezoya. Basomela bilamba. Basomela bilamba. So ta basomela bilamba ba mono ndeni po apesa. Na terrain désert. Na terrain désert. Boso bazibino kuna te bazobino dessous. Parce que vous avez vu ça. Ah, donc place Tozebino dans cette cité verte. Voilà, Alpha. Ça va? Télémanan. Yona Noël na bonne année. Olingi ba sey lonin. Je ka vélo. Baquette. Donc yo ba so melo ka vélo na baquette. Donc pour fêter qui toko. Donc pour fêter qui toko. Donc voilà, Alpha c'est un garçon Oyo Azali, je sais pas comment expliquer, Azali un peu bégayé, c'est-à-dire Azali nali kukuma, hein? À l'Obakamo un peu nali kukuma. Puis c'est un petit vraiment enfant, Azali vraiment moqué ma casse. Il a que 4 ans, hein, tel qu'il est là. Il a que 4 ans, mais déjà dans 4 ans, Babiso Tobana Banchik n'a pas 4 ans, mais il est déjà dans 4 ans, Azali déjà na balabala. Azali ko expérimenter vie à Libanda. Qui d'autre encore? Ouais, puis Olivier. Olivier. Yaranan, pardon. Yarkanan, nous pardon, Olivier. Kocha Kanda Libosote Yaranan. Oseliginin. Hein? Debout. Yoka président Zolobana. Oseliginin. Hein? Téléma. Olivier Yarka. Olivier. Oseliginin. Les caboy. Coller la thé. Ah, Olivier coller la raté. Non, c'est bon. Olivier a déjà fâché, a déjà monté. Il est comment il est? Des yaka. Mais totika boyoko, totika osilika. Des zones. Non, pesa bino, ne bozawa, faut bozala kana bomoko. Faut boyo kaka, plus plamedi, poza mukolo na bino nyonso tu. Boyo kaka ye, bobanga ye. Bobanga plamedi, bo pesa ke respect. Bo plamedi za mukolo na bino. So bozo to sarayete, c'est pas bien. Bon, des zones. To comme dans ce déjà ne sous émission na biso. Ba fête yango le 25 eza, le premier zali, yo senga na bato bota la biso ba sela oni. Hein, des zones. Des zones. Vous allez le battre? Ah d'accord, merci. Merci des zones. Donc voilà. Et là je dis aussi un grand merci. Toujours à notre papa, Jean Thibaut Chibois, pourquoi pas de dire aussi merci à vous, Verdi Kiyoka. Je dis aussi un grand merci à Sandra Mouilou de Jésus. Donc voilà, pratiquement à la fin de notre émission. Aujourd'hui,
Tous allez passer journée avec nos enfants, nos petits, nos masters, nos sœurs au bazar bana ya balabala. Donc voilà, tout le gars pourquoi comment na balabala, pourquoi comment vivre na balabala, ya monique toza toujours na titi obiso toza loro la bana balabala lelo. To l'ex mission ndenge to l'ex raté comme d'habitude, l'autre changer un peu formule. Toza pega ndé mona bango. Toza pega ndé mona bango. Comme on dit toujours les enfants de la rue, rappelle on a commis les enfants de la rue. Donc voilà pourquoi nous avons un kilote, nous avons un papa, nous avons un polo nangai, donc on a bon moninga. Donc voilà. Sur ce, nalingi juste na lancer un peu un message. Na bino batu nyo surtout oyo boza koluka succès toujours na kombo ya Eco RDC. Yo mutozo mona ke osali vidéo na yo po etalama, faut toujours kombo ya Eco RDC, to ocha photo papa Jean Thibaut Tubois. Ce to lo baté, exact que parce que to banga bino. Mais exact que tu as observé jusqu'à ce que tu aies place maël na bino suki. Et tant que relucato revendiqué pour vous et aux ala scandale. Et que RDC et que aux ala te source ya succès na bino. Photo papa Jean Thibaut Tubois et que pas Jean Thibaut Tubois et que aux ala romora ba jeté. Oyo te ceux qui bo ça la vidéo na mo faut on a 4 poses aura succès. Quant à moi, je dois lancer un petit message. Na batutu ya mbongo batu ya orphelinat, batu bosungara batu, botala bana basiyonenge baza. Baza ba venir ya lobby. Botala ba frère onde baza, baza ba venir ya lobby. Ça dit to sunga bango, même Nzambe na likolo ro sunga biso. Ezalaki facilité pour to bango. C'était toujours difficile. Mais la sagesse, l'intelligence, n'a pas pu s'abisso, tu es bien maîtriser bango pour que tu vas na bango, tu passes journée ensemble dans la bango, tu me camper qu'on fête na bango ensemble. Merci à Sandra Moule de Jésus, merci à Willy Moucheni, merci à Yves Mosengo, papa na Britannie les Belges, merci encore une fois de plus à Angola de Muzombo, la mère de Gigi, et merci encore à papa Eric Mandala. Et pourquoi pas de dire encore joyeux anniversaire à mon frère Freddy Betou. Joyeux anniversaire. Merci aussi Verdi Yoka. Na batutu au besoin na posa recontacter biso pour na soutien. Ba numéro izawana bobenga biso. Toroya nango inde pas bana na biso baza et puis toro ça la vidéo puis boso la na bango. Baza pe na posa ba vivre. Le rôle la bana nyo surtout. Ba numéro izawana pour na ba remarque na bino ba suggestion et rosala biso bien parce que ba remarque les a moko ya secret o ya bokoli si musala. Et on s'en rabisso bien. Donc quant à moi, je vous dis merci. Et puis on se retrouve à la prochaine avec un autre numéro. Bye bye. L'autre zagna fazeria c'est l'embao. L'obiguna tous attendent na ya bandal. Tous attendent na ya victoire. Tous attendent na wala kuna. Merci, on se retrouve à la prochaine. Bye.